Denis Lesi asala wapi oyo abenga bato pauvre na vie na ye avant comme pasteur asala wapi po afo benga mutu donc cela veut dire osala sanction moko osalaka osalaka ke epando comme le riche donc bayebi yo quelque part outi quelque part Denis Lesi asala wapi po abenga bato pauvre. Deuxième question, Denis Lesi atalanga akotala ngai na répondre ngai c'est un malfaiteur. Omoni na mboka wana bozo blanchir na bato bako blanchir te. Quelqu'un comme Denis Lesi ne peut pas passer à la télé parler. Denis Lesi ça dans l'église, ça c'est pas une église. Congolais, la mukate, ya ba Congolais ba sala binoni. Un monsieur pareil peut passer à la télé pour dire n'importe quoi. Comment les gars ça pasteur? Non, ça c'est un conglomérat de sorciers. Bango nyonso, je le dis bango nyonso, je parle. Yoville et sa quartier, il y a des juifs. Yoville et sa quartier, il y a des juifs. Au coup de chaque mois, chaque mois, bandoko manzanza so bandoko banini. Et ça la rawate. Et ça la rawate. Tous les vivres tobité, tous les riches, tous les banini. Tous les misalo to koye ko sala awate. Tous les sécurité, tous les bambelebe. Oui, tous les bandiko so baza ingénieur na mboko yo. Mais mutunyo so yebi ke na Afrique du Sud za mboka moko xénophobie. Balinga batute. Vous comprenez? Parce que tobito to ba diplôme to tangi pe na mboko yo, ba pesa bango biso misala te. On fait de tout le moyen de façon que to vivre bana biso batanga ba classe. Nous sommes en train de préparer notre avenir ici. Parce que mutuna tinga na ko fa na Afrique du Sud. Mais le quand tout ça la bana mboko ba otanga, il faut tout ça la effort batanga. Ko comparer na telemi a en école Yoville école oyo ceux qui les qui nanga journaliste à monnaie na ko kota la kisayo au mona école place zo benga salité école kaka oyo et ko kana tane école mona gombete ni na ma campagne ni wa école ka ozo mona oyo. Elengi TV yangonde makamu Yannick Wenge yonde makamu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, amis fidèles, téléspectateurs de la 3x.kinelengi Télévision, merci pour votre fidélité, vous êtes nombreux partout. En train de nous suivre, mesdames, demoiselles et messieurs, vous s'abonner massivement dans la chaîne Kinelengi Télévision et vous couper cette information, il y a net, peu clair, à faire Denis Lesi à l'objet Yoville. Tout ça dans Yoville, à l'objet Yoville, pauvre Bazali, pauvre Bazana Yoville, après c'est l'exemple, guerre dans Bazana wana, na oué na ferré. Le na yoko luka papa prince un grand combattant soldat tongo, ah on a Afrique du Sud, tout sur la maramboka, peto komeka ko lekango, ndenge za yo, tout ça sima ya école mais ve langa prince le bilango ve au côté déjà, il va faire son entrée, ve boni. Ouais, bonjour. Ça va très bien long masque pour na candidate na lobara. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé toujours. Yo, santé ça bien parce que kin bawa na difficulté. Kin ba na difficulté, biso trop à la bienté. Ouais, biso ki bande kono bazole lanzala. Ata yo zolia mikolonio soso bande kono ba ole lanzala, yo peut aux à la bienté. Donc, ils a bien. Vous allez zara. Mais ce qu'on a tout comme on a sujet, donner ça peut exemple ma campagne à lobby le quoi Yoville, la Afrique du Sud, quartier ba pauvre. La peut exemple même à lobby Afrique du Sud, car Yoville, quartier pauvre. Bah, tu veux le lango, la réaction dans l'état que Yosa combattant, moi na Yoville, il y a tant avant bimabimanan. Aux allons na Yoville, est-ce que na Yoville va pauvre bazar? D'abord pauvre Ninko Lobani, il faut définir d'abord pauvre Ninko Lobani. Yo oza ngala benga yo da moko ya balikunzi ya komba ya mboko yo. Okay. Bato lokola batu lokola ba Denis Lesi ceux qui ba biso to za diriger mboko la banga bandolo batelo monter. Place ta bango ngoza na prison. Okay. Ce sont des malfaiteurs. Okay. C'est un conglomérat de malfaiteurs. Sur tous les pasteurs bateaux na Kinshasa. Il n'y a même pas un pasteur, ce sont des pastas. Ah, bah, pasteur, ben, on dit, bah, pasteur, ce ne sont pas des pasteurs. Il y a toujours une question. Denis Lesi asala wapi. Ou bien, pauvre, na vie na ye. Avant comme pasteur. Asala wapi. Pour avoir ben mutu, donc cela veut dire que la sanction au salaka, qui est pendant comme le riche.
Donc bayebi yo quelque part outi quelque part. Denis Lessi sala wapi po benga batu ba pauvre. Deuxième question. Denis Lessi atala akotala ngai na répondre ngai. C'est un malfaiteur. Omoni na mboka wana bozo blanchir na bato bako blanchir te. Quelqu'un comme Denis Lessi ne peut pas passer à la télé parler. Denis Lessi ça dans l'église, ça c'est pas une église. Et Congolais, la moukate, il y a pas Congolais pas ça la binonine. Un monsieur pareil peut passer à la télé pour dire n'importe quoi. Comment les gars pasteur? Non, ça c'est un conglomérat de sorciers. Bango Nyoso, je le dis Bango Nyoso, je parle Bango Nyoso. Tous les pasteurs congolais, je le dis tous les pasteurs congolais. Nalo la baosalate. Oh. Nalo la baosalate, ça sont des mafieux. Je dis bien, ce sont des mafieux. Moutoloko la Denis Lessi se masturber. Mona on est se masturber. Denis Lessi. Mona on est passeport ya batu pour nous faire visa ya batu. Quand le Congolais va habiter ça la ratine on dit quoi bino. On se comprend. Bino moko na ba moko saka muta ya Vital Cameroun nani comment ni na Paris nani comment nani. Bachatumba sur Chatumba. Voilà prototype de l'homme politique, il y a pasteur congolais. Bino nyoso ba okanga bino ba je sais pas comment dire. Écoutez, problème nanga moko lenga répondre à Denis Lessi, nanga répondre parce que ça inutile de répondre pourquoi Denis Lessi, nanga seulement na biso loko moko osala wapi. Avo comme oyo quand oza riche osala wapi. 1. Yoville et sa quartier y a ba juif. Yoville et sa quartier ba juif. Okutata chaque babenga onini bandoko manzanza so bandoko banini ezalaka wate ezalaka wate tozo vivre tobite toza ba riche toza banini tosala ba misalo tokoye kosala awate tosala ba sécurité tosala ba mbebelebe oui toza pe na bandiko so baza ba ingénieur na mboko yo mais mutu nyoso ayebi ke na Afrique du Sud za mboka moko xénophobie balinga batute vous comprenez parce que tobite toza ba diplôme to tangi pe na mboko yo ba pesa bango biso misala te on fait de tout le moyen de façon que to vivre bana biso batanga ba classe nous sommes en train de préparer notre avenir ici parce que mutu na tinga na ko fa na Afrique du Sud te. Mais le côté de la bande il faut tout ça effort batanga. Ko comparer na telemi a en école Yoville école oyo ceux qui les qui n'ont journaliste à monnaie na ko kota la kisayo au monde école place zo benga salité école kaka oyo et ko kana tan école mona gombete ni na ma campagne ni wa école ka ozo mona oyo d'abord eza bâtiment to za maïl été bâtiment to za maïl été na Congo na bino no batu nyoso je dis batu nyoso ba na Congo s'il vous plaît. Les soi-disant intellectuels dans le Congo, les intellectuels dans le Congo, surtout les ina makaso comme juriste, dans le Congo. C'est vrai. Oh, non. Yo habité dans le Congo, zoba, yamboka zoba. Yo bien ngoté. Oh, mais comme ça, yo habité dans le Congo, zamboka zoba. Oh, journaliste amune le kola yo habité. Les loyo ba Congo ba comme bête la Lambert mende maboko. Les loyo ba Congo comme bête la bahati maboko. Oh, mais ba professeur ba tangisaka, professeur quoi Bochab. Attends ça na droit constitutionnel. Botala mambasala. Est-ce que ça m'tamaïle? Mais quand tu étais balobi na union sacrée car bata FCC baye, bata FCC on peut balobi, batindi bango et pas à Kabila. Batu mususu peut balobi, soki mo libala moi samba le kabwani qui est, ba se bande ko mobile ba pas moi si, c'est que ba ngo kabwani nonté. Na éviter. Journaliste obunda. Na solo baté pour la flatter. C'est moko ya likunzi ya komba na mboko yo. To si salon ma Denis Lessi bon to kota. Na ina répondre Denis Lessi ya suka boye. Okoya na Afrique du Sud to ko inviter yo. Denis Lessi to ko inviter yo oya na Yoville. Tuna pasteur na yo mukonzi na bino kuna nani oya provincial ya Kinshasa ona kangisa bato Kinshasa ona. Nani comme ni nani pasteur soit disant pasteur o kangisa bato ça sur président provincial ya Kinshasa. Aki na Yoville côté ya awa na église mo sala awa la bo tanga comme pasteur wana. Ayebi saso Yoville ba pauvre onde balaka. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord pauvre? Yondo sa pauvre. Oza pauvre en esprit. Yondo sa pauvre en esprit parce que okota lifelo. Batu nyoso zo draguer na simana yo wana bakokota lifelo na yo parce que yo za pauvre en esprit. Biso to za riche en esprit parce que to yebi ke nzoto za nati. Et c'est le côté Mobutu bakunda na Maroc avec tous les milliards za kinango. Respect valeur humaine. Ce que ça te zo benga batu ba pauvre yo sanani. Donc na mukuse la ngina biso Denis Lessi il faut atoza la pasta yango tonini kota tape mo classe ndeko nanga ata mo classe ya muke c'est pour ma classe te aza pour ma classe ba kasi. OK. Denis Lessi ana pour ma classe ba kasi ana pour ma mutu c'est un malade, c'est un psychopathe. OK. C'est un malade. Motozo se masturbe quand il la télévision, c'est malade. C'est malade. Écoutez, on a dossier Mickey n'a répondre seulement que oui, tout ça va pauvre nanzoto bon esprit to ma casse. Caractère d'esprit ça ya kotonda. Donc
faire une publicité d'une ville aux alamboka na bino, au bino mon amboka na bino bozana yangote, il faut ça la zoba. Namiku mukuse. OK. Tous les galama solo pendo to yela kiao. Union sacrée. Ah, Sonia. Sonia comment? Biso to bunda bitumba. D'abord je me présente Yoebi. Tshisekediste ya Tongo. Na bukana lokolo na nonande likola sotraz. Na uti changu tangu vie azui primature. Na bukana lokolo à l'époque Félix en Europe. Likola tozo to ko sepela. Donc Tshisekediste ya Tongo. Notre père, mentor nanga les gourous, les sphinx de l'opposition à l'Obaboye. Il faut dire non, là il faut dire non. Tshisekedi a bien, Félix a bien. Pour autant en école mongo. École Tshisekediste. Ceux qui les l'ont changé, ils n'ont pas. Mais je veux dire une chose. Moi j'ai combattu la Kabylie. Je n'ai pas combattu pour accommoder la Kabylie. Je n'ai pas combattu pour accommoder la Kabylie. Et puis nature na biso ba Tshisekedi, c'est ce qu'on sali malamu tolbi au sali malamu, au sali mabe, au sali mabe. Na situation autre ça nango. Président Félix, est-ce que vous avez des dégâts au Yozoluka? Est-ce que vous avez des dégâts au Yozoluka? Vous avez des kanda au biso to sana na motema. Tant to somo na baati. Tant to somo na balamber. To somo na batu nyuso to biso to bundisa. Au moins na mboko yo. Batu akota ba prison. O ba yebate. Mais les gens sont entourés na bandoki nyos o yo moko lobo ba ko déboulonner bango. Pesanga kombo mususu après déboulonnement. Président Félix, pesanga kombo mususu après déboulonnement. Et ça nini o yo so bundela lelo parce que yo loba ki ko déboulonner la Kabylie. Curieusement les gens sont entourés la Kabylie. Na association de malfaiteurs lelo nyos to basangisho na mwana wana komoni na Kabunda so Kabunda wa telawana. Sorry ngafinga mutute. Mais dans la kanda ya kosakana te na Congo bo sakana ngo za Congo na biso. Nous avons souffert pour ce pays. Tant on a so bunda, Kabunda saka so na kolozi so ki wapi wana. Tout ce que nous avons combattu les loba Kabunda comme on a Kabuya, ça sont de malades mentales. Écoutez, on nous a pas appris à insulter les gens. Les lombo kabobimbe comme les lopo muta défendre l'argument de Fofinga. Pourquoi Kofinga est côté la carte politique congolaise? Pourquoi Kofinga est côté les loba na biso ba koyekola nini na Kofinga? Défendez, il faut argumenter il y a malamu ezala toloba. Est-ce que les lois ceux qui mutaseli malamu toloba taseli malamu toloba si mutaseli mabe tolo dimango? C'est ça le caractère de la kisake batola va évoluer. Mais ceux qui li kamunyo sezali mutu pour lelo Katumbi aye pa inayo aza malamu. Ce Katumbi a pris ses positions na akomi mabe. Jean-Pierre Bemba aye pa nayo akomi malamu. Ce Jean-Pierre batoko ba Jean-Bertrand Wanga. Wa politicien te. Ce sont des profiteurs. Donc nangana loba boy na koloba mamonyo sacré et là on a eli koloba lelo zaboy na bitumba nyoso biso to bundi président Félix o tchebiso wapi tango ndimi lelo Lambert aya pene na yo. Lambert c'est mon grand frère Yamboka. Mais na loba ngo tant qu'il est du côté du mal c'est plus qu'un sorcier na ko supporter yete attendez qu'on nga li passa. Attends, il passe à la leloyo. So on sala mabel nga ba congolais te. No inaye. Pour le Congo, na sala ndécoté. Leloyo président Félix Ochebiso wapi. Tant on okuta la ba association de malfaiteurs. Oh yomoko lobio lobaki bango. Est-ce que soyez maramozo luka? De quel bâton magique oh ko changer batouana? L'union sacrée veut dire quoi? Torozoyo, toujours un minute muke au saramo argument non mais torozo sous tout le bas. Pesa un message muke parce que toki ma minute toki musika. Tozo ba image na kuta na pona ozo te na téléphone na kuta na moi message pour to ka boire na yo. Sorry vraiment. Bino ba combattant la biso ya Tongo, boma okimisa. Bokoma okimisa biso micro. Boya na micro bo so ma solo. Je ne suis pas contre Félix. Ceux qui le lancent contre Félix, ceux qui na sa Tshisekedi c'était. Mais na koyebisa Félix vérité en face. Na sa ba wewa te. O bazo finga bato lokola Kabunda za wewa, Kabuya za wewa, o ba finga bato. Ngala za Tshisekedi c'est à Tongo. Merci beaucoup Torozo V Prince, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez carrément moi extrait, na zoyé mais bon s'abonner massivement, vous abrancher. Le but aussi à soutenir émission, Papa Prince émission to revendre, to so bo sentir mon mutamaele, to so la belé vraiment o ezole galambo na biso. Merci de vous avoir belé kota la biso. Abonnez-vous massivement sur Kin Elengi TV, aimez, partagez la vidéo na biso et aux vraiment kitoro makasi. 12 minutes.